Chancel Mbemba yo kozwa etango yeba na internet. En plus bato nyonso tangi wana yaki mambo kala bazala suste. Koko c'est ça la famille aba nene ya. Wana c'est bien vrai. Les vie aba bakembaka. Bino ela madinga aza tetu maele nga confirmant pour nga pe na yebi. Donc aya pena na balini mo boye imposa pe système na ye so comment ye ebela ki kale pena bongo gurba mais balié bon pas petit mot boye nene ya kelo banana boduka tango biso to no tala bango to bana miki etango tala mutu lokwa nana boduka biso sepela o senti que ser moko boye ana vrai chéri. Mais bon, matin, bah, c'est Rabiso comme anaye. Bon, trop warrior, c'est bien bon, mais quelqu'un n'a pas ma bé. À comme la guerre, n'a pas pétio, bah, nous allons na télévision. Ah, y a nana boduga. Magali Sissi. Bah, Hélène Kalema. Bah, Hélène Kalema. Ah, y a tika. Ya. Kindingwa zamba mumoko. Leva chassi comme leva chassi à l'attaque. Azo pakatambangu. Et belle communication qui nous a fait là. Si moi na apesa koleka kindingo ebi. Mais tango bakangiye azo ata assistance ya pelti. Kindingo ndenga travailler na ye moko conscient que awa il faut ngamo na bunda donc na profiter quand na visibilité ya kombo wana et si c'est rien que ça on a oh là mais voyage quand même ba memie non te akenda ki ye moko où t'es Paris papa Paris na beto l'histoire à Paris Karine Mokonza zaka mwasi ya musicien moko na mboko oye bani déjà nani alors moi si na ye momi na ye penza donc wana eloko ezanga kaka ba se officialiser moi si nanga ata sale le communication rien akosa yo deux africains donc moi si nanga ata sale le communication akosa yo de faire na héritier ba coopérer te Karine azaka pena monto yo prêtre moko boye atinda ka kende place wana kota abanda ko tinda ye déjà ba série moko tonga ke pota comment ko soigner trop na fali bato ba biso fali keba mwana na mwasi mutu keba mwasi mutu abandi ko komisa fali boy oyebi wa série yango Karine fali ou rien fali a beta 12. Voilà, film na fimbu bandi ko balandi merci to ebike boza ebele ne to lobaki désormais na kati ya chaîne na bino film na film news Michel-Ange Luma tonton Mazara toujours activé accompagné na Newman Dardin Timba muto ala mbanga muto na mbanga mais la nouvelle technologie nango to ye lisusu na cadre toujours information ningi to yebi mboka na biso toujours ba actualité c'est-à-dire so o elongwe o ekoti so o elongwe o ekoti avant la pesa Newman Mbote na ke rapidement ko saluer venanga moko depuis ba États-Unis wana Germando Africa Konde et à maman Fanny ba salutation à bino également na Cédric Nzongo salutation à maman Peggy Awazi mais pourquoi pas salutation à bino ba bozo na biso de partout na quatre coins du monde biso tozawana pona osala musala lolenge et sengela mindeko Newman Mbote sengo mingi boni oyo kanité boy Michel-Ange Luma donc nazali azali bigara ba décembre qui ça c'est opéla décembre qui ça c'est opéla et moko fo ko lukela pe ba lifante moi li pa o ba ko fêter nango donc il faut comprendre mais ba internaute ba abonné à film bu ezali punition bo pesinga donc il faut exécuter na za obligé na za toujours na plateau ya ndeko nanga Michel-Ange Luma to yebisaki bino ki makambo yango vraiment ebandi donc bino bato bo se désabonnaki na film bu en tout cas inactif bokombaki inactif ndenge ndeko lobby bo s'abonner les sous bo banda ko commenter parce que dio oyo ekozala penza makasi et na profiter na pesa Christian Kachama 001 Mbote kulutu nanga Becker Landu na Paris ser nanga Nsangu Tutu et mutu nangai auto kende poto mikolo yo apeti nangai Touré na Kenzo esika Kenzo Touré na Gila esika bazali en tout cas bana poto nyonso esika bozali c'est Dardin Timba mais c'est parleur mikolo abe nga mais c'est parleur donc papa maloba na yebi koloba
et malobesanga. Alors badwabi oza warrior te ngana warrior te ngana analyste okende na papa Hervé mabe makasi papa Hervé Ferregola oh nakene mabina nini Michel-Ange tika olivre nga pa bagolo nga tambola makolo tika olivre bino badobe nga bolo ba jeune wana aza warrior te aza analyste voilà osala aotala mamde sengeli po mambe ke bien voilà alors naza golois par naza golois te naza spiritas te naza warrior te naza simple analyste jeune moko boye bi ko luba bien ayebi ko vivre makambo ndenge sala donc bato bati ko pesa nga statut wana ya warrior en tout cas je ne le suis pas. Alors ndeko nyuman to yebi ndenge mamango eza kokende lelo na ngai to vanda to betana lisolo ba chroniqueuse hein o to benga bandeko na biso ba koma ba influenceuse mahambe bimwa mingi tori koto yo nana bodugo azali bongo molongani ya ve na biso edi badiata bazala kaka te ba boué bazali solo bazali wala femme na donc ça reste à vérifier. Non c'est ça te on dit moi bon ça reste à vérifier ça bon to ki sango ke nana boduga na F victime achara sous le coloté na ba voyage na ba activité ya musique par rapport ya kisongi to benga bongo ça dit que manque ya secret ba information tout ya mouvement F victime ezo malibanda pourquoi parce que yenda zo bimsalo que to binanda boduga za une exclusivité ba actualité tout ya F victime yé mutazaki na primauté ya kozwa ba image ya ko publier et puis to yebi yoki sous deuxièmement yebi dossier anoela madinga na wana to kokoma na nosima voilà et là mo photo yeba na vie lisese moko bakoko baloba bakoko ba ebetela biso Niyama oyo aliaka lideso azalaka na kati ya lideso. Niyama oyo aliaka lideso azalaka na kati ya lideso. Ndeko nanga baser na biso banana baza bato oyo oui ayebi musala aza professionnel ya média mais on dirait ba perdra ba ligne na bango. On se comprend pas perdre ba ligne, ça dit ba kota na kati ya voilà melo. Voilà. Banana boduka tango biso to no tala bango to abana miki ceux qui naza na bonne mémoire na ba tropicana comme ça ah mais ba kin 24 et kin 24 écoute aye ko yanga na yebeli nana boduka ceux qui tropicana te ba chaîne moko boya kalo ya rapena chaîne ya télévision et tango tala mutu lokwa nana boduka zo sepela o senti que ser moko boya na vrai chéri azalaka pena kitoko ba couleur naturelle wana noir moko vanda makasi mingi te wana bo avait dit hein te nazo bomete tozo kendi te appréciation est tout à fait naturelle. OK voilà ba noir moko vanda taille fanda yango pesa la ke via za la séduite voilà asakana ba qualité professionnelle moko boy ba ya nana boduga à l'époque ceux qui toke na ba politique bazalaka ba ser na biso mo no kata suki boy soki odia ba ser na biso nasi odia banana bonduga baza ba professionnel ya média mais sauf que réalité à Congo na réalité à vie échanger ligne comment un bon matin mère comme un warrior pourquoi parce que abalani na muto azape warrior vient na biso et dit badiata asa choix te choix mobile fait ça choix na yo et zape mabete ke ngane na journaliste bazunga na cabinet politique moko na sala pona mutu de ko zape mission moko moni ba qualité no ndenge zoloba bien alors bon ndeko Newman yaka na no ozala porte parole na mabeza ta voilà yango kasinga na lobby na o siko na musala na bino ezaka na eloko mo babenga ka déontologie ligne de conduite voilà ba cahier de charge ya ba biloko ba exploiter kati ba ser wana ba kata ba papier wana kia na boduga akata pe na cahier de charge kia abwaki nini abunga nzela ser wana soka garder ki kaka ligne ne wana ya kozala au milieu du village professionnel na fali angaka sana posa na ye na wera angaka za na posa na ye na jibe mpiana angaka za na Ferregola angaka za na oyebi ke musique ekenda bon te musique eza soko za yanga oza yanga soko yanga te oze nemi na sikoyo vient na biso na niser na biso mama na biso mami lela o aza na chaîne munene ya mboka na biso RTNC chaîne nationale pourquoi ti lelo tout le monde a ses confiance parce que
Fali soka na poste information tala kaka longola de RTNC abengisa ina ntele basala émission lobi nango feregola linga beta Stade de Martyr abeng alikapa na pa mser na biso mamile là prêtre et tout ya musique le col les a émission mo les a plus chronique pour la musique ba prêtre et tout ce qui baza na communication ko pesa ba lekaka pa na yebi pourquoi ser wana loba déjà na ye moko ki naza serviteur a motute naza serviteur a RTNC ozo comprendre ndenge ba ser na biso banana ce qui ba garder ka ba ligne wana basala kake ngane nana je suis nana mukile yebi nana boduga na otikala na milieu de village même bobala na edi ba diata vient na biso a garder ne kaka ebisi mobali ke musalonga na tangela na ifasi parce que ça ressortissant ya ifasi baza bato ba bimi na ifasi ndenge mona bino on comprend na ifasi balakisa nga ata na bali soldat nga na za journaliste ceux qui soldat na bomi mutu na ko critiquer ye na journal nanga vient na biso edi badiata angaka boyate angaka tika za libre na musala na ye elinga ke sale sous grand mais bon matin ba ser na biso koma na ye. Bon, trop warrior, c'est bien bon, mais quelqu'un n'a pas ma bé. À combien de guerre, n'a pas pétio, bah, bando télé na télévision. Aïe, nana boduga. Magali Sissi. Bah, Hélène Kalema. Bah, Hélène Kalema. Ah, y'a tika. Tu vas nous montrer bon bansambi. So hôtel au est-ce que mon mieux, est-ce que mon mieux peut soubaka? Est-ce que moi son hôtel à la TV, à côté de la toilette le quoi ça dit bah nous à la extra. Mais un bon matin. Bah comme il normal, bah perdre nature n'a pas valeur. Voilà. Alors ndeko Newman tomoni ko travailler au tu robeta le soleil à mamile là awa. Ko travailler en tant que chroniqueuse des hommes abété, ko zappé proche ami ces hommes abété. Mais tant ou basa ko écarter na boduga na F victime, bah bi type ni azawana, mais bah écarter soi-disant que manque ya secret. Pe na bi na journalisme biso to bombaka source d'information voilà ceux qui déjà journaliste va traiter de manque d'information au moins tes appels insulte n'a pas ya muto aza journal bien kaza proche ya Fali Poupa problème siko eza nini Fali ndaza leader ya makambo wana tu Fali agardaka alingaka gérer cop na ye etikalaka ya ye on comprend Fali ndazo gérer bango tout quel que soit apport na yo, so ka comprendre que yondo zo ya natana 1% shit nanga a dégager yo. Mais tout le monde a dit badia ta utu robima na TV récemment a pekisi ba chroniqueur, ba chronifuati, ba communicateur na bengo ata bongo ya F victime muta bete sous le sola falite muta bete sous le sola F victime te matika ke otanga comment mon mina eta d'abord décision na ya faute décision na minute c'est là non na minute yo sala makama musique otanga komba falite ya tika tala Fali ba lobele na église pasteur penazo te ya bu azo exemple Fali Poupa parce que yo okepe ki sa chroniqueur atanga komba falite na RD Congo na mboko ya koleli. Il y a des fausses décisions. En plus, il fallait valider qu'il y a un acte dans le il fallait avoir acte. Il y a un suite. On a un sentiment kaka na imposé. Et moi, je dis simba te biso yo to lobela Fali. To lobela Fali suka suka. On comprend. Bande ko nyoso ba valide tambe ba lobela Fali parce que Fali aza lokola mai. Ba ken piana pe. Voilà, ken piana ta zolo ba biloba loba na poto wana. Fali aza mai. Soko boyi ko laver. Keboko bae so boy ko bae keboko nika makolo donc wana décision ya vena biso di badiata ezaki fausse décision fallait avalda ya ngote et soit pas impact te pona ndenge uti ko loba ke moi si na ye atika non tanga zwaka décision pona mutu nyonso na moi si na ye na kati tu on a lobby bat lokwa banana boduga. C'est vrai que Rosa non a charisme, oui bien na kota Fali, na sa professionnel, mais ni ne commissaire bango na niveau ti qui t'a laissé comment rediscuter na ba chroniqueur. C'est vrai que tu diminuer Moussa ba ça la raté. Bien que Moussa on pesa moi sonne mingi ba Moussa on a. Sikoyo elo on a ko rappeler. Moni ser na biso na boduka. Joël Show plutôt. Atala nana boduka na télévision. Peut-être pas inspiré. Voilà. Peut-être ça na makambo mususu Jaël Show salaka. Ayiba na ngokaka
et pas Nana Boudouka. Au moins ce que l'on a yo kozonga ki parce que wana kasi te bon yango na lobby na oti po muta sima libandi na yo oza na ngwa ezongela wana c'est que yo faut pesa nini accès c'est muta comme le niveau sima libandi c'est que yo mono po mutu ngakutu na mutu na yo mais na ndenge na yebeli na considération na zo pesa yo na ko koma na niveau ya simbo libandi na loyengeti voilà tu vois ça dit ba monde ba fungola ba c'est bango moko ba fungola ba porte ba milongola bango biso ndozo bango na TV munene wana ki danger wana mutu tikala nango ya kaka ser na biso mamilela tout le monde na mibali mutu atikali nango vient na biso papi mboma tout le monde ba mikitisa alors basala kawa bakota na buzoba bakota na buzoba ya ba black te ndeko nanga bakota na buzoba alors on a combat à cage tango yo nié internet d'ailleurs ba ti on a miniature et ba déjà sili et sili ah neti de ma commenter a ebinga c'est le finga koko na ye c'est maman na yo na moni commentaire oh na ibo finga te ngala ibo finga te ngala za bien instruit za bien éduqué tout ça à la liste tout ça à la liste ndeko limbisa ngala ibo finga te alors nous man voilà te comprendre par rapport ya Nana Boudouga, la chroniqueuse, Neromon ami qui lui a dit Nana Boudouga, Cop à TV, Ayana Ngokaka, mais il y a une cop Nezaraming, il va à restaurant, banini et tout et tout. Ah non, c'est faux. C'est faux. Wana, ils a archi faux. Qu'on travaille na ba qui s'assure qu'on travaille na ba chaîne Gloire Tropicana. Nazo bossa na première chaîne on a ibela Nana Boudouga. C'est Tropicana te baraga biloko mwande. Mais na kin 24 pendant des places. Kin 24 nda yé ko ya mais atie ma solo ko tia. Kin 24 yeko fonga matanki mbuta a commis gouverneur au ser na biso ça là déjà chroniqueuse depuis Makambouana donc c'est faux mais atanga ce ko tangi bo mona penaki azo dégager notion ezali azam to atanga mais qui Congo kaka ndé Congo passe ya Congo ekitisi passe ya Congo ça choite mais décision est victime yo moni ngo légal que manque à professionnel comme ça va secret ba écarter. Est-ce que ça décision d'abord abimisi ba secrétaire ba suraninde abimisi ba secrétaire azate ka fani na plateau abandi koloba qui est victime ezalaka boté bazo swana na mutu oyebiso zo swana na mutu yo pe fo bimisa ba argument oyo ko protéger oyo voilà sous la colère ko swana wana au-delà nde manque ya maîtrise wana nde est victime entre parenthèses va le non oza ko exposer voilà de un aux honorer ba valeur ya mutu OK c'était d'abord azalo quoi ba chroniqueuse ni surtout basala na victime pourquoi parce que yo mobali na yo az influent na F victime c'est-à-dire directeur c'est-à-dire soko bimisi likambo ya lokola mobali no mutu alobi et di ba di ata mutu alobi o mona sika sko e bangisaki orchestre yo soko lobi likambo toza na moi 1000 oza na 90% ya koloba vrai bandi eza yo parce que bazotala ke edi badi ata za pe mutu aboati a mutu aliaka na fali a mutu atambolaka na fali mutu agéraka pe makambo ebele ya fali donc soko lobi likambo po olingo linga te makambo oyo fali basalaka na edi badi ata Nana Boudouga yeba yango le premier koleka biso nyonso voilà ya normal alors yango na bango na ndenga mabete botika na bolingo bosala boye totika na edi badi ata me yo zalanda no bongo serpe ato sakaka nanu po batela pe musala mobali po yepa kuta na mobali yango na sima ya fali mais internet au moins teke sopi pe em sous par rapport à Jaël par rapport à Pecho ba tchaki moi sukusuku wana venu mais ça choix te ba musicien ba beleti azade a professionnel yo kanisi ke papa chéri a boya boya été d'abord BCBG na ministre bana problème à communication communication ezate bazo kenebe de concert à part vient na biso Roger Ngandu mutazo lobela tiambanga azate comprendre oui ranson na minute à part sans carver na biso mais communication peine à moi faible vous comprendre so ka kekuna à l'honorer pour ça professionnel mutu toi yebi Nana Boudouga to tuni mo na bébé na ba papa kala wana yebi Nana Boudouga oui na yebi Nana Boudouga. Alors ndeko Newman voilà toujours continuer na cadre émission na biso toujours to le verra ba ko to moni pe Karine Mokonjo to yebi la baronne yepé a défendre rapena jet set ya Hervé ya Ferrego là mais à l'équipe TV à lobby fait fort bon orchestre parce que des organisations ana eza normal mais
ngas ko mutuna ngeza boy comment ba chroniqueuse na biso bazara na position fixe to pe bazanga modalité à communication baza versatile ake koto lelo lobi boy lobi a changé lobi kuna ke boy est-ce que ça annulation à Arena te ça coûte annulation à Arena te moi j'ai toujours dit Karine Mokonzi azaka moi si ya musicien moko na mboko oyebani déjà nani alors moi si na ye momi na ye penza donc wana eloko ezanga kaka ba officialiser mukili mobime ba ya nani musicien ya héritier ya papouche voilà eyebani c'est depuis na kin Karine Mokonzi wana papouche wana eyebani c'est depuis na kin fifisiwa te wana nga fifi na ebité mais on a pena na confirmer Karine Mokonzi prêtre na Karine Mokonzi en tout cas bayebani voilà ça reste à vérifier c'est déjà vérifié donc c'est déjà crédible l'information voilà donc moi sinanga ata sale le communication rien à ça yo deux africains donc moi sinanga ata sale le communication à ça yo de faire na héritier va coopérer parce que moi si il y a héritier à ça le faire communication bien bagolo ba ebi bien que Karine Mokonzi azalaka moi si ya héritier comment ba acceptera ya kota pena na Karine na bango pe ko matina niveau yo communiquer lobi ya baluki lelo azoi sikoyo omoni elo na uti oloba il faut toujours aux sage l'entourage reprendre faut avoir toujours sage l'entourage masara na viso mutalanga salo mabe ayate malamona mabe aya lokola bon observateur voilà Karine azara pena muntoyo prêtre moko boye atinda ka kende place wana kota abanda ko tinda ye déjà ba série moko tonga ke pota comment ko soigner trop na fali bato ba bisi fali keba mwana na moi ça mutu keba moi ça mutu abandi ko komisa fali boy oyebi wa série yango Karine fali ou rien fali a beta 12 ti a beta 12 alembi na ye abesi rapport na kini habité muto tindinga na kokina ngate muto tindinga na kokite to changer bon oya yalingwala ya bonfa c'est bon bonfa asonge isu muto bonfa akuna ndesko access à la face passoir akoti tango akoti bomoni ba résultat muto kumiseki lobi lelo critiquer mais na lobi yo pe dernièrement oloba yango awa c'est vrai que Rose en a relation na Toto ya Tembe ils appellent ma bête ça ngo interdit mais est-ce que azana tort ya oloba que orchestre ya Ferregola est mal organisé très mal organisé alors yango mais c'est que mamba lobi ça n'a rien à voir avec les relations oui bien sûr mais à dégager un sentiment na yo c'est normal mais ngana continuer oloba que Ferré, il faut à changer constitution orchestre naïe. Toujours. Ce qui a changé, à modifier, soit à réviser. On prend. Na uto lo bango. Muto asunga kiyo na titre ya disque yango ya kanini. Sens interdit. Sens interdit pardon. Na sens interdit. Oza obligé te ozala na ye na dynastie. Yala batu mususu faut dégager même so tali fali. Fali abanaka na David Mosso non? On prend disque à droit chemin abandaka ngona nani na David Mosson et rotala même bato beta na bango ba même quelques musiciens et belé même ba bureau ba série wana belé bazalaka ti on comprend et belé bazalaka ti tant besoin avancer faut changer rappel relation il faut changer amitié il faut changer rappel entourage yesu ko ya lingaka garder kaka bato wana ba o ba yelaka mobundo. On comprend, il boye. Ato lobby que lobby tout le monde va dami farata. D'accord, tout dami farata. Non, la musique, il faut la vie, ce que les leader, il faut avoir un opposant entourage now. Ba opposant d'ailleurs. Voilà. Mutumo bobi. Omoni yo ndongo zawana. Songo anga jire loko moko boy. So eza mabe. Tango benga anga. Nyuma nangina sala boy. So sali boy na lagi so tale loko oye lo boy.
au moins ça nini c'est resté sûr otali mutu akoza na raison mais soki na ki mutu sentiment na vie na o ya la ngena sa we ya sala ngo pona bangi yo bien to ça porter na sentiment tango mabe ko ya oko subir pas yo moko subir nango na ngati voilà et loko yela ndeko na biso faire yango wana donc azan mal très mal entouré faire rigole azan très mal entouré. Il faut bien garder la presse wana donc otiki na espace no otiki na yo moko na faire nga moko nde faire siko yali bino bokene nan bo luka misala boga na bien que ba boga en temps ba communiquer ka ba orientation ya orchestre ko ba ya na mama luku te zala kate kuna bo sana ki o mokonzi alo bi ba communiquer be kuna zala kate kuna mutakola wabu abaye moi nous na gene pas communiquer na ndenge na ye faire il faut atikala ye moko monde batikaka Yesu tango bakangi Yesu ye moko atikala meme kuluzu bon ngande faire qu'est-ce qu'il faut position ya Karine Mokondi par rapport ya Jet Set et ça tricage penza te parce qu'il y a le vérité et ça vrai mais le cola aza moi ça muntu et que bongo le aza moi ça muntu Karine aza moi ça muntu et que bongo donc kobanga na ote alors to chité na thématique ya Nene ya to maintenant lisolo to moni lelo baza na Angola ba obeta concert na bango oyo ezali bongo produit par Paulo Tudilu ba bongo ici ouais apparemment ça qui est bien sikoyo to moni musique ndingu na lufu bakangaki ya sali 4 jours à Kacho alors mobala na saga bakangi mobala na lufu anolo ba na saga tango kaka bimi akomi na Angola ye wana mo finga awo finga Nene ya na raisonner jour moko ya mo bwenza na banda to fandi nga fani ana kwe sikoyo amoni bwenza fandi na ya to me ale bien sikoki ndinga zo le kaka nde babaka kana na 2 personnes ta kaka moni bwenza akimi ya kindingwa za mbangu moko leba shosinga mali leba shosinga lataka azo pakata mbangu siko ndeko dardi organisation bon toloba orchestre le roi Jet c'est orchestre munene ya fait rigolo administration vanda comment ça fait tipo kanga mutu na bino 4 jours na Kacho en plus na lufu na ngambo ya RDC siko biloko wana grand prêtre na beta ngo kara ya linga ya wengeti afanda kuna akosala pe bebu inane kuna ebela communication gindu masela Bexi mwana apesa koleka kindingo ebi Bexi mwana très bien mutu anima na animation apesa animation ya bien dépôt orchestre wani banda tie sili lokola Bexi mwana zati mais tango bakangiye azwa ta assistance ya pelti assistance ya pelki abakangi mutu na biso to benga ta ko benga pe consigne pesa mo orchestre mobimba akomeka ko benga longwe orchestre dabotika kemba kindingo ndenga travailler na ye moko conscient que awa il faut ngamo na bunda donc na profiter kana visibilité ya kombo wana et si c'est rien que ça on a oh là mais voyage quand même ba memie non te akenda ki ye moko où t'es Paris papa Paris na beto l'histoire à Paris le no beto loko kende à Paris ya kindingo na yelo na ba preuve des ans on ouais vu des ans rien non wana rien donc bakangi mutu na bino na lufu taka na lufu mutu na ye na niveau na ye il faut tango bakangi 5 minutes yonga na linga ka wata on comprend na linga mobala Karine wana po nini soki likambo ye aningi saka ba moko faut bosanza wana pena mutu na tembi jamais leader na yo az influer na monde bakangi mutu a défendre ko na télé entabo yo la lipongi te monde yo sala bo sa pa kenit so bakangi yo pona film et que ken agir te tango obima longwa ezala bongo et te faut longwa parce que elle a que naza na place oyo naza protéger te naza na assurance te voilà donc ça dit que museki ndingu c'est le moment a longwa orchestre wana azo gagner rien et que jeune wana ti lelo ara Mario
n'a rien. Kindingo mona wana Kindingo, il a rien. Kindingo mazana groupe ya ba saper batambola bana balara ala ka ala mambo au bo présenter so moi si na. Déjà mona Kindingo boy, ofandi ne boy viu amena. Amena finili. Influence à TV. Omoni na sa l'émission boy, na vrai nzala. Mais bato bana tala nga na télé, baka se jeno de alia ki atonda ki asabi. Abuna mbongo la poche. Oh bwana. Congo. Donc il n'y a pas de vie mabe misérable. Mère na bango so tali mère ba kindingo afanda na yolo esika o ezinda na ndako manzanza. Ah rien. Je jure. Torobé tapé toujours sous ton vie. So hôtel mala ba kuluna kuna yo kaka. So hôtel mala ba kuluna kuna. Vous indingu. Mama la bango. Makamnyo so ngana mona ngane za kana ngaka. Mama la bango. Mama ba muse kindingo afanda kananda kwa manzanza na yolo na veni ya ba yolo side wa kota weza la rapenza mai. Mama ba muse kindingo allez vérifier les informations vraies. Donc il y a pena mukonza matalana TV kaka. TV belé beauté moi matama wana pepesi akenda pe mikila zonga mais ba ya yo baza envoûté naturellement. Donc on voudrait depuis nos bébés. On comprend. Mais quand même, il y a un bunda tambola peine mon bundo. Mon bundo quand c'est bon nous se battre pas si. Bon mon toi c'est moi ça wana. Yo on vit au monde à gagner l'oroté. Na personne exemple na ngamoko. Pemeni ya les padres. Ni Kaboronina. Batazo Congo tout le monde va vivre au milieu c'est bon. Ce qui trésor azalaki bien bela que se retrouver à IDPST. Trésor congolo. Ce qui azalaki bien. Azalaki ko vivre bien pembe na ferry, mais la se retrouver la IDPS pembe na kabuya te. Donc à comprendre que on a Alex Ngunga. Faut mieux ça tellement de musique malamoko pour. Mais tout le monde peut moi communiquer mon boy trésor congolo à sali. Alors biso qui concert a fallu na martyr et tondete pour les disons match de gala. So bat bayaki te pour yemo mo konza ba golo azalaki na match wana te. Voilà à mettre à côté. En fait, match wana d'abord au moins avec même communication na est faible. C'est-à-dire ba communicater. Ya ba bilo wana ezalaka bongo. Ya match moko te stade faut etonda. Surtout des présidents pas azalaki na ba pa ya PB. Les match ya gala, bengo match de gala. Match de gala, ya match moko boye donc. Moi raconte musuku te ezalaka neti mo konzajo e beta maka na Rwanda pa ya Kagame. Bakangaka porte à huis clos batali encore la TV parce que mon konza mboko faut changer alongo la veste alongo la nini ala te yo siko za wana batu ba ebele eza match moko za kapenza batu ebele te donc batu ba sa polémique te que eza polémique moko trop bas na alors ndeko nyuma to komi presque na suka je pense que to soli bien mais likambo nini yango aussi la kate noela madinga na nenea debi nenea kelo o yemo lo ba RTNC ya ba page nyonso na Facebook mais depuis un moment nenea dossier mo ebimaka azwaka mbongo ya noela madinga il fallait ce qu'il ça ba faire makenda akima comment voir na Dubaï et tout et jusque là tout le monde est là et rebondir les sous. Qu'est-ce qui ne va pas? Très bien. Et tu vois, comme on est nani chouchou. Nene à kelo. Kelo. Ah, wana na ebi ya na ndea mabete. Na ebi faible commencement na e. Tango azo na base na biso ya Bandal na ba Jordan, Kambala na pesi mbote, ba Valdita mbote to aka na base na biso, kune aka passage obligé. Azalaki koya penza, moi azo luka vie. Aza déterminé. Azwa azaba jara ba fiyo parler za na moi kokoso te menene ya to ebie moi na bazana bonne vie mo boye par rapport ya père na bango grand frère na Didi Kelo pe azali na commission ya censure ye moko pe azali proche ya Chancel Mbemba Chancel Mbemba yo kozwa etango yeba na internet en plus ba tonyo so tangi wana ya mamba kala bazala suste kokoso za na famille ba Nenea, wana c'est bien vrai. Les vie à bakembaka. Il y a logique, il y a normal. Pourtant on y a tout le monde qui n'a pas que Pecha ça na moi problème à basket. Alors na moi problème, il y a
parfait moi lit mais lokola za femme moko ba teti un jour voilà un jour il faut na koma nzamba sali grâce bon tout le banzambe to satana pour il a escroquer mbonga batu satana sali grâce satana sali grâce a commis petit ba mo beta ba Dubai ba ni menga na yebi faible commencement na ye na pesi mbote mais batu lo ba ser na biso Noela Madinga my love nzamba basongi c'est là ana no mayele ya makasi mayele moi si wana black te aza munoko koleka deba on va se passer na deba Noela Madinga ça soit na Madinga asbunda kabona mona bunda na gombe la plein boulevard c'est Rwanda Noela Madinga abengana mubali ndenge abe mubali abali yo achona ndaku bu esimbite na misu na biso abengani mubali c'est la biso wana my love aza mayele olobi Noela Madinga aza têtu mayele nga confirmant pour ma pena yebi donc aya pena na balini moko boye imposa pe système na ye parce comment ye ebela ki kale pena bongo burba mais ba ni bon petit mot et pas petit mot boye nene ya kelo oui qu'il est bizarre akela ki drogue akosa ki apesha ba koma la bakambu amerika moi kota bima na bango la pe ko travailler ser pe salaire ngala kena sa lo ba place c'est lo ba information apesa ki ene mbongo asombele bilo na Dubai ba 52 et quelques mille balles ya mbongo ebele ya la 3 mapango na bantsele na ba banda lo ko zo pe mois demi moko boye ya grand lar petit nene ya ndena otolo OK bité ba futelaka mais na minute oyo ba sala lo pango na ba mbongo wane uti wapi na lobby nene aza à Dubai et là on y est pour ba tebe ba bili solongo ndi epeza forme te et vanda kimia pour réellement so muto ata yo ndongo zana na nyongo na 10000 na kimia ta ana braza au fuyer ngo patrouiller nga nene ana Dubai mais Dubai est vaste Dubai est vaste Dubai ya lo kwa kisasa te pour kanga muntu na Dubai muta ko fana pe no hotel abimana ete bon il faut d'abord te meka koyeba na contexte ni na pesela kembo ce que ça qui passe les bacha wana nene ya beti mabe a escroquer wana to ko encourager te so basala ki cop et que mbongo ko ina maboko ya nene ya wana e yaka mambo ya TV mais na lobby so peza ki cop et que la ponene a reconnaître tout le monde pena ba acte de décharge qui na zumo mais qu'est-ce qui fait que jusque là nene ata ko futa ta ndambo azwa wapi bénéfice ake ofana pe na Dubai chambre $25 aza chroniqueuse obi abunda zwa pe azwa na lobi azuka siko zwango yango ya sisi yo kala pa ko apart ko zo oyo mususu za apart ko zo oyo mususu za de mon cher nene ya peso mote azoli ya la sena biso na boduka na Dubai calme mais Dubai c'est quoi bamboka moko commercial bafanda ka teke o s'installer donc denga za wana atanga ka ba jour atikali na ngona mbongo atikali na ngo so mbongo ane sili na Dubai ba benga na ye siko ko ya Congo to ko kende mboka mususu donc atenir compte ba biloko wana nyonso mais eza axe ya ko encourager tenga nga muta siko ka nga mbongo ti ça j'aime pas mon net là rien passe so ki batini mbongo mobo tatineli dari mbongo liango te kufa on va couper ba tout dadi atile mbole ekoba merci yo yebi to fonctionner en tout cas bande obalandi je pense que tozalaki ebele bozalaki ebele bolandi émission na bino auto ebisa bino awaka boye donc chaque jour to la bino ba actualité bozana obligation pe ya robengaka ya communiquer biso so pe bwana ba suggestion ba thématique photo niata to niatango parce que l'autre lobeleka mamba batali ba chroniqueuse tobi comment bande on a besoin basi baza ko se comporter ils ont ça les sengo mingi te c'est-à-dire bah tout le monde baza dans position fixe ba dépravation de mère c'est les qui trop en plus baza pena ko éduquer master ndenge nde kwa lobia ba ser na biso lo ba mami lela oya tikali même Noela Madinga pe ça va dia ba escroquer mbongo ça va na nini on kitisi tina niveau nini ya t'es petite na attends
Aye Loma. Aye pas dans la carte liste pas maman. Apedra. Ok, ndeko nyuma tokomi na suka moi ba salutation. Ouais, ba salutation nanga mama Perpétue Ngandu, koko ya Darsa, mwana nanga ya liboso. Asika ozali kulutu nanga Beker Landu. Na pesi ombote onde ba golwa. Na pesi Krisaka Chama 001. Na pesi mbote na Obosa, ya bagolo atelo bala. Batu bole. Batu aleka. Limisa. Oda problème na bagolo ah. Na moni la helicoptère wana. Donc Krisaka Chama 001. On a maître Peggy à Wadi Nombenga avec confort. Beker Landu na Paris vient na ngai. Motema ya Nzumba Cynthia. Na pesi su mbote na Bénédicte Tamba, maire à Palais. Et na pesi bana nanga ba merve Darsae Darbevi. Na pesi balifanto na yo bébé Adolphine, bébé Chris et puis bébé Allégresse. Voilà la pesi balifanto na biso toza ba parents, tozo sala boye pona gagner pe na bango, pour tenir biso vraiment regarder, c'est ça la vie d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Bandeko Balandi, je pense que vous avez ébélé comme toujours dans vos messages na biso, vos arana biso, vos komela biso na numéro est affiché. Bah, suggestion la minute est vraiment la bienvenue. Ngapé merci na ndeko Dardio aza disponible auto meke un peu ko sola na ba analyse akafu boye l'auto betel so ba ndeko na biso basi parce que ezale lipenezo CPISAT par rapport ya ba bisala sala na bango quoi. Alors salutations na Ken Piana Makizembe bandeko nyonso bolandi biso vient na ngai Germando Africa Konde depuis Solex City ya mama Fanny. Par rapport à système salutations à Arnaud Ngouma, maître. Voilà, Arnaud Ngouma, voilà. Arnaud Ngouma. Voilà. Salutations à Banderonion, Sobolanibiso de partout. Platon Abiso O est disponible. Soza posa po eto vandisi wana to beti solo. Toujours Maman Peggy Awazi moto na moto bandalumba donc cadre sportif culturel qui toque.